Ya masolo otobetaka ya ba insecte surtout bandindi salaka attention mingi balobaka papa Fiston alingaka kobeta masolo oyo ebangisaka bato masolo ya ba insecte te yaya masolo oyo tobetaka awa toinventaka yango te ezalaka masolo ndenge eyelaka ndenge biso tobetelaka yango ezali kosunga bayi te masolo oyo biso tobetaka awa ya lisolo ya somo ndeko Vanessa apesi lisolo papa Fiston dernièrement oti kobeta lisolo ya bandindi ya bampese awa oyo mwana moko ayaki bampese boye soki ana baluka soki bampese na ndako azalaki soki général nalandaka o mingi kasi lisolo mpe ya ngai ezali bampese te ngai ezali ndindi papa Fiston nabomi ndindi na butu ngai kutu te ngai nabeti ye lipapa kwei mobali na ngai andi ndindi oyo akufi nzoka ndindi wana azalaki mwana ya yaya na ngai na ntongo abengi biso mwana akufi biso tozalaka bongo na Canada papa Fiston likambo ya pasi mpe mawa ba insecte soki eza na ndako ebele surtout bandindi bampese même bangungi et surtout soki eza na temps oyo soki boza na hiver ntango ya malili ba insecte bakimaka soki ba insecte bandi koya c'est qu'il y a quelque chose ne va pas papa Fiston somo lisolo na ngai ekolelisa bato mpe ekobenda bino matoi yango lisolo tokobetela yo lelo awa na session ya liboso ya mokolo ya lelo kaka na session ya lelo tokozala na mise au point makambo oyo ya Papi Kakol chef d'orchestre to artiste et musicien ya wenge musique à maison mère tomoni yango etamboli partout ba audio ebimi Papi Kakol afingi mwasi na ye Linda alobi akoloba Linda salim interview abi cette fois-ci elle doit partir mais elle sait pas où aller yaya biso toli parmi bato oyo bakaka litoi moko te comment ça fait-il que Linda tango baoswana na mobali na ye ye azoko enregistrer mobali oko enregistrer mobali ndenge nini ebandaki ndenge nini ye enregistrer mobali na ye mobali azoloba azoko enregistrer mpona nini Linda abimisi makambo oyo ye abandaki kofinga mobali na ye te Papi Kakol mpo bayokela ye mawa to ndenge nini notamment na makambo oyo Linda abimisaki to makambo oyo d'abord Papi Kakol abimisaki ezalaki makambo ya bainsanité d'après tout Linda azalaki danseuse aleka na baparcours peut-être avant akutana na Papi Kakol baswanaki babundaki tozo soutenir Papi Kakol te mais pourquoi maloba ya Linda ebimi te ebimi kaka ya Papi Kakol boswana mobali mais toi tu es là pour enregistrer maloba wana neti oyo landa yango na olala na meshaki yango wana meshaki na kotengisa refanje olala na ye osomona nde eloko nekoma yango wana eloko elalala mibale ebele eloko ebemba ezosata ku ata mokie te osomona nde eloko nekoma elalala mibale ebele eloko ebemba ezosata ku ata mokie te eloko ne ebemba ezota kitoko ata mokie te likolo kolala na mibali wana ezali moko ya maloba ya mabe oyo Papi Kakol abimisaki vis-à-vis ya mwasi na ye Linda Babote Linda Mondele epesi pasi le monde entier a bougé nous avons tous compati na douleur oyo Linda ekoloba azoko expliquer ndenge auti hôpital moto esala ye pasi et consort elle est allée encore plus loin pour dire que Papi Kakol akati passeport na ye est-ce que passeport na ye oyo eza na visa Schengen ya États-Unis Papi Kakol akati passeport na ye ya solo to ya lokuta vérité ebandi kobima qu'est-ce que c'est réellement passé est-ce que mpona Papi Kakol abeta Linda abetaki ye kaka ndenge wana to ya ye quelque chose oyo abeteli nzoka nde makambo ya somo ebombamaki boye Linda azali mwasi ya libala me bakomona ye na bar azokomela masanga tina ba 0 heure mwasi ya libala ezali normal tosuteni kobeta wana te me mwasi ya libala amela masanga ti ba 0 heure libanda ezali normal on va en parler na émission ya lelo Kakol aliboma te quand même po alamuki kaka na ntango babanzi obeta o yo mobali no aza musicien oza mwasi ya moto abala na mbongo ntango ozokendaka kokioko ovandi na nganda mpo okosi bato kezalaki na boutique no loba vérité Kakol abeti yo te mpo ozali na boutique no
ovandi na coin na quartier na bino, certes Stéphane fait très attention, va là-bas au salon, ovandi na coin na bino na nganda ndeti na basha ingenge na bapeti basha ingenge ti 22h 23h bo mela masanga. Moi ça mela masanga te na ba mibali. Ata pona respect à mobali na yo. Déjà moi ata ko na ba camarade à mobali no boko vanda te mobali no azate bo mela masanga. Parce que à combien plus fort sha ingenge oui basola na ka kon mais ba ninga te. Ovandi na basha ingenge bozo mela masanga. Et si lui wana te mobali no ya siliki. Le quoi bat bazake belé a matin na voiture akei moi ça mala mosani olanda mbala mokot otikali na coin po mobali za na kanda oya kokota na ndako na 2h30 kuititi awa. Et promotion na kati ya cité Aloimo VIP. Ba terrain il y a 20 mètres sur 20 mètres à 2 minutes na Grand Boulevard à crédit kaka na $4000 ya pambaye. Ba terrain o eza plat na milieu moko déjà habitable. Eau disponible, service à construction P disponible. Landa procédure de paiement. Premier compte Oyo Eza na $1000, PO etikali futa ndambu ndambu topé $300 chaque fin du mois aux Amobimba. Avantage ezali nini? Une fois que vous foutez premier compte na yo, vous allez déjà na droit ya ko occuper le pango na yo, ko tia mise en valeur, topé ko sala misala na yo, ko concrétiser ba projet na yo. À part premier compte, il y a $1000, okobanda ko futa kaka $300 chaque fin du mois. Ti okosilisa mbongo na yo bato na kapona nini il faut kozala na lopango. Contrairement na motuka oyo valeur na yango edimiaka plus mikolo ezoleka, kasi lopango valeur na yango emataka sekomata mokolo na mokolo. Kokisa ba projet na yo immobilier meilleur investissement. Otuni okobenga biso ndenge nini. Joa numéro na biso WhatsApp tope ya bapel plus 243 84 16 78 048. Tope oleki na bureau ya Aloimo. Bureau na biso ezami la commune ya Gombe, plus précisément la galerie présidentielle. Galerie présidentielle ezami en face ya Kin Mark, tozawana na premier niveau na local MB1. Oyewa notuni kaka Aloimo tope bengi biso okozwa biso okoya na bureau mobimba. Bokanisi esuki wana teo yoka ba témoignage. Non, l'impression dans les terrains est très bien. Aussi bien limeti pembene ça c'est papa sueno nini. Baba makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo ti mabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wano bomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision, merci na confiance na fidélité oyo bo kontinaka kopé sa programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka kosolola makambu oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi biso ba oyo toyokaka lingala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek soki mba liboso otala biso tomba liboso omona biso tosenga kala yolo ko liboso oyeba bongo na ko s'abonner soki osabone ya ko bosana te ko fina cloche ya notification pona orataka ba programme na biso te tosengi na yo ndeko kene pe susu ko s'abonner na deuxième chaîne oya biso kaka na YouTube pa pour kobeta Afrique Masolo TV o s'abonner pe na deuxième chaîne oya biso bandeko ya TikTok to pesi bino mbote pona bino batu bandaka biso na TikTok to olingi na biso na TikTok na biso ezali Fiston Pelende. Sur Robeti Fiston Pelende, tu peux aussi t'abonner sur notre page ya TikTok. Tel que vous l'avez remarqué, dans sommaire ya émission, d'abord, tu peux mettre les solo. En principe, on devait avoir des solo, mais tu peux mettre les solo. Moi, si Vanessa, et puis tu peux ça analyse, mise au point, tu peux apporter éclaircissement.
na makambo oyo est opposé entre Papi Kakole na mwasnae Linda Mondele tukosole yango awa tout de suite là après liso tokobetela ya lisolo ya liboso to liso tokobetela yo esalami bongo na Canada esalami na Canada lisolo ya ndeko Vanessa ye moko apesi liso Papa Fiston beta liso na ngai na mo tolandaka yo nga na mobile na ngai kubetaka masolo ebele kasi lisolo na biso esalami na 2024 ça fait déjà 2 ans depuis lisolo oyo ya biso esalami kaka ndengo lobaka soki likamna ne omona te nano yoka te koloba teke ezalaka te soki omono esalami na bafamille ya bato mosusu totango betaka masolo a Papa Fiston batebele bakanisa longa lokuto soki inventer yango te jour kaka ekosalema na famille na bino. Là, tu comprendras que ma solo otobetaka awa ezalaka réellement ma solo ya solo. Papa Fiston, ngai nazalaki na Kinshasa, Papa Fiston, mobile na ngai akenda a gagné à DV Loterie à l'époque. Quand a gagné DV Loterie, akenda ki États-Unis. Abundi États-Unis kuna amoni ke États-Unis ki bien te pona ye, il s'est dit na kende na Canada. Et mobile nanga akendaki na Canada ngana tikala kito bala na kide ngana mobile nangai mais to botaki nanu mwana mibalete mwana moko to botaki mwana moko ngana mobile nanga au fil du temps mobali a se positionner et ko sala ke mobali ayeko bengisa biso awa entre parenthèses na benda bino matoyi ya na ebite bomona ngona na ndenge ni mutu ana discernement na ye bash mibalo bazalaka azui mwasi na ya tindie na poto onga na kolanda azui mwasi na mwana tindi na poto bino kende kuna ngana kolanda il faut faire très attention bandeko baike batinda basi na bango na ba na poto babotela bango basi divorce salama basi babala mibali misusu j'aurais souhaité to je préfère kutu mobali akeinane mobala ke abundi soki stabilité monani akobengisa mwasi poso ko tiki mwasi na Afrique akobunda basi muso bazala ko tiki na Afrique asali na yeki mbilinga me akozala na maîtrise po yebi ke mobali aza na Europe mobali aza na Afrique du Sud mobali aza libanda akobengisa ngai ke yo zui mwasi otindie na poto mboka na polele mboka ya liberté mboka oyo eza ya basi otindie na Afrique du Sud ya kolanda. En tout cas, ils ont moins de chances. Ceux qui, moi, sont retrouvés, ils ont dit Kanzambe. Mais, tu sais, qu'il y a tout exception à rater. Ndeko Vanessa tikaki na Kinshasa, tant mobile a s'installé na Canada, à Salinini, a bengisi ye na mwana. Tant mwana kobe abina komaki na Canada na 2022 je crois. Non, na 2020 a komaki na Canada. Tant akomi na Canada na 2021 mobile avec dia na doki pe na Canada déjà abundi aumelaki te parce que yaki déjà na doki mobile na ye a judoki nzamba sali Vanessa grâce abandi ko sala musala pas besoin ko sala musala. Alors ndenge to bimaka libanda olobaka yango pe awa mutu na mutu yebe objectif na nga bima libanda atenda libanda ndenge nini to yebi question bimi libanda ba famille na biso na Afrique to sungaka bango. Alors la sungaka bango na mwa salaire na zwaka na tindela ka mama na tindela pe bandeko na nga ya na nga ya mwasi wana Vanessa mtaoloba ya na nga mwasi azaki na mwana moko ya mobali mwana ya mobali wana azaki na na école primaire je crois na 10 ans to 9 to 10 boy muto acha ya na nga zemi wana senta inde balobaka asundola ina mwana. Alors, il y a des difficultés, nga bale ko na difficulté. To na kepo to na biya ya komitu musamate, mini avant la mwana, ngai moko na banu futa yango. Et depuis 2020 na koma ki wana 2021 à partir à 2022, na bana futa la mwana mini avant. Na otinda mama la ye, futa la mwana mini avant, na otinda la famille, na zoko sunga famille. Papa Fiston, tant que au koma la 2024, nga nzoto bouger moi muke. Contre la kosala esili contre esili. Alors je ne pouvais plus continuer à kufuta parce que réserve na nga pela na mwana nga wana kosala ke na boti pe mwana comme na débat na koto na zo téléphone na benga ya na Afrique na Congo. Oh ya en tout cas moi ya suka nga na otindela ombongo ya ngoyo parce que na osala shooter contre esili na okasuko konto kufuta mnerva na bwana te quand même
na on a fait la bana minerval na on a fait de colia mais à part ça na bana ko pesa yo paie moi $200 chaque mois soki muke ça $50 pour na obunda muke na commerce na pendant 2 ans oyo je crois et pesi au moins équilibre oyo oko continuer à relais au sala bakam oyo pour na mwana na yo yaya wana tomboka okoki kokata kofutela mwana o minerval te azaka mwana ngai moko te aza pe mwana yo yoza na poto kuna mbongo ezala te ndenge nini mwana soki atangi te akomi voyu akomi kuluna awa ekosala ndenge nini oyo okofutela mwana ya minerval oh yaya naboya ekofutela te c'est moi-même qui t'avais proposé de refouler et puis je l'ai fait na sala yango 2 ans mobimba siko na mbongo te musala ezate bato basaka na Afrique na kisasa mingi bakantana lokola bato bana ba pays de l'Europe en Afrique du Sud baza wapi donc mbongo babuka yango na nzete oh des fois ba baraté ba sacrifice oh bato libanda basalaka pour batiner de ce fils que 10 euros to $10 to $20 sacrifice monene je ba ba sacrifice wana je crois bon on a attentif na kambo salamaka ya Vanessa a menacé oh tellement que menace c'est qui trop alors Vanessa la bi mais na tout nie siko mais d'après tout asa mwana ngai taza mwana na yo et puis mwana wana za na papa na ye pour la ligne papa na ya ko so ba responsabilité na été étant père olotanga pression makasi boy je ne suis pas content ah rolo bandengo ante asilika lobi mabe allez épouser ce qu'on va laisser là-bas d'ailleurs na ofute yango pe souté attends na jimu sala otika ofute yango pe souté ma fou il fallait qu'il parle bandengo wana yo saka nanga ndengo wana baswani ya kosakala te alors qu'est-ce que Vanessa c'est asali Vanessa je a bloqué kati téléphone a bloqué ala bango a bien akolobi saka pe souté papa fiston ezalaki na ba moye kaka na butu wana pour décalage ma tante kaka na butu wana tokoti na chambre nga na mbala na nga pe kolia surtout wana tomoni ndindi ya munene pena otambo yaya soki omoni ndindi akote lio na ndako esika ya musala wapi spi ya munene ya sala nyonso boma ye ma masolo bandindi oyo tobeta yango légion vous vous rappelez que tout ndeko moko bandindi banda ote me na fenêtre abeta lisolo eza pe na chaîne na biso oyo esalaki bakende ti na tribunal po tobetaka lisolo yango awa na Paris na France je crois na pesi ndeko wana mbote ndindi ya munene wa na kata chambre soki bandi baboma yabwe ndindi a disparaître bamonaki yango normal bali boso deuxième jour ndindi mpe kaka ndengo wana bakomi komona bandindi na ndako mwa ebele okoyeba te oyo bandindi ya ndenge nini toza en plein hiver malili ya Canada ndindi boye ndenge nini je peux pas comprendre sozaki na été mais na hiver boye oh ndinza marque ni no okande to ba oh ndinza kindoki oto ndenge nini kaka semaine wana bayebisi Vanessa non en tout cas il faut te retrancher dans la compagnie par exemple te retrancher la compagnie yo pe oza na kati il faut te retrancher musale aussi la siko ya solo et puis ndoto ya Vanessa abi akoma koyoka nzoto lokola mwa kilo ya kosaka te nzoto bien te mo nzoto kilo donc on dirait batie libanga na nzoto mwa kilo et continue toujours on a bandinzi wana c'est pas possible ndindi roboma yebo so bomi ndindi mususu abimi obomi ndindi mususu abimi bon so obete lamba on va peut-être quoi ndindi disparaître okoyeba pété un jour bafani on sur la 2024 tofandika na chambre tofanda ayemoka na mbala bofanda na mbetu bosolola ndindi wana na kata chambre ndindi abimeli wapi c'était aux environs ya ba 22h mo ba 22h ba 23h ndindi abimeli wapi yaya omoni ndindi na chambre na yo na salon boma ye landa ye guerre na ndindi akobima te yaya akobima te tobina ndindi oyo toka tokoboma ye yo ndindi oyo soki batindaka yo lelo okobima te yataka maloba okobima te ndindi oyo lelo awa bafunda telema kobeta ndindi lipapa nga na mobali bo ndindi kimba ndindi akimi abimi na salon tobimi na salon nga na mobali na ngai tokangi porte chambre chasse ndindi
boka wa l'équipe obeta boye azali mwe wa beta bali ya soko ro beta bondina limo bandinza kindoki basalaka tolo bala mona koni pour comprendre tango zo boma etiaka maloba soki oza ndindi ya ndindi c'est bon soki batindi yo awo kobima te za isika na ote o eza ndako na ngai je prends possession de ma maison. Mafisula kidimba ndinja zo ya neta alekanga boye na beta lipapa ndinja kweya. Tango ndinja kweya mobali na nga rapidité aniatie. Ndinja bimisi makila na ebite. Na tunaka jibo to so na mama na nga mo la pesi mbote. Mama Sophie, Safia. Mama Afia. La France ta pesi mbote. Na tunaka Afia. Yo si omona ndinja makila. Ndeko abetela nga lisolo ke abumi ndindi na makila. Rébité, ndinza na makila. Ndinza nga to buma ndinza makila mais so ndinza ko makila comme suspecté na rébité. Bobala nyata bo ndinza bimisa makila. Ba jundi ndinza ba kumbiye bien ba longo la papier hygiénique ba boa ki na poubelle. Ba zongi ba ke kolala. Na tongo na ngo mama la bango abengi. Mama ba vandesa na Kinshasa. Oh ah, bon la tongo vous avez déjà après-midi. Oh biso moi était yana yo kutu alinga oketika moi na classe ba bili banda boy moi la moko soka tumole ka boy abeti moi na mbata atu moi na ya tumole mutu ka baninga na classe wana beti mbata koyimba moko akangami ba ke l'hôpital akufi. Oh. Leki na yana yo azolela la kombo na yo. Oh Vanessa msabuyi mwana ngai Vanessa buyi mwana ngai abuyi mwana ndenge nini. Heureusement mama azalaki sage azwaki téléphone na ye azoko enregistrer ndenge Vanessa ndenge ya Vanessa wana azoloba po ya Vanessa na Vanessa bayoka na asute n'est-ce pas basi ba blokana pona makamuna ya bayoko futela bana minerval ya mais abuyi mwana yo ndenge nini ngala mwana ndenge nini ngaza koto mwana boyi singai babeti mbata ko mama ndeko na olela obi mwana yi aisha mama na obenga mno sima tangu azongi basona mbala na yo mbala boyi mwana ye allez-y comprendre donc c'est que ndindi oyo ayaka awo ezaka mwana wana te ndindi oyo ezaka mwana wana te comment tant bomi ndindi muto akufi kuna allez-y comprendre on laisse ya soko moni ndindi kotika ete beta eloko akoi nyata eboma ye bandindi musu bazala bandindi normal te soki ye auja italié parce que tant aye ko tenter yo aye pona anuire yo te quand aye ko tenter on peut au pied chance te il veut bomai le ko la camarade ya Vanessa as la rappelé pasteur il y a encore des vrais pasteurs ethnique éclat la pession beauté pasteur na Canada basambeli nzamba a révélé oui ndindi wana o akufi mwana wana mutande koya mama na bade otinda ye envoûté ye mutande ko envoûté wana yango musala o esilaki ayeba ko kosa lunga so ba responsabilité o kosa ki musala esili yango ye ko sisa musala na nku et puis malade wana ko ka ba to kilo wana ezalaki ye mutande ko malade wana ya mauza kangambo ya moko mutu mususu ko zaka ba engagement inutile te la famille ono chaque mois de lombongo boy o chaque mois oza boya quand tu donnes eza bien tango ko kata no ko kate poza mutu ba ko bosa na bien yo surtout banda ko sala ba ko bosa na ndenge yo banda ko pesa ndenge wana il faut pesa la réserve est-ce que komi to penio na famille soki mutu za libanda ba bona ko ndere intérêt za amour intérêt salaka attention yaya salaka attention mutu osala de coopération mutu ya famille donc yo ya ko bimisa te lo ko za libanda yonde il faut bimisa yeba kasi ko za la famille o to ba kite to lobi tala tango bakundi mwana wana atinda pe mbongo tabi otinda mbongo te ba bunda ndenge na bakunda mwana wana kuna bagubugo ye une semaine après ba kilo anaye ko yoka ne sila ndoto na ezonga normal et surtout musala na ye ba bengi ya kubanda musala ba stop na zonga musala ngai tilo na zanga musala na ubande ko sala wana enge ko sila kaka bolikola mutea malabu ko ede ba na famille tango lo baka maweza ngambu ya solo isolo oyo esukia ete ya binoa oto ba kite tolobi voilà likambu ya papi kakol na mosnae Linda Mondele
Ça a tiré de partout. Tout le monde a condamné Papi Kakol, a bêti moi si na elinda, a bêti à moi si n'engoante, ceux qui n'a poto, ton Afrique du Sud ne bakangi, attend à Congo, ba okanga, parce que ça il m'a dit. Et personne soutient ça. Donc, on soutenir un côté que moi si, abanda, mobile on a remis à moi si na elinda bêti, non. Et puis, surtout, il paraît que c'était pas la première fois. Voilà énième fois et bah tout ba c'est émission na on a goûté ba photo ba kanywa et ça ba photo ya kala ba photo on ba taka on peut la sera peniel mais ba ti ba mami qui encore le commentaire sur les zumut mais vérité fuzala ba audio e bimi wana o linda abimisi ba audio ndenge papi kakola o finga ye obima na meshaka ndenge zali a mwana nga liboso ya mobali akenda na yo doki makambo azoloba wana siko moi si ya motu l'intention nini pour la linda bimisi kaka ba parole ba audio oya mobile na mobile azogangila yo bozo bunda toi tu prends le temps ya ko enregistrer mobile ça c'est que les gens des femmes na ndenge ya babete papa fisto ko côté la moi na côté ya titolo ba pour na to soutenir ata mokete ndenge papi kako na beti moi na beta moi moi si ba solo la kana ye mais biso to par bara personne auto réalité imoko to ka pe des versions. Comment mobile bonsoir yo zo ko enregistrer mobile na intention nini pour te le barango chaque fois ce qui moto enregistrer yo ça intention abimisa ba kabia bande ko lobate poani est-ce que to mi tuna te pona nini papi kakol abeti to abeta kaye ye asali interview ka pa bande ko mususu abimisi ba audio enregistrer ki mobile na ye abimisi yango yayi mo kaloba ete poani to na no makam oyo ndenge linda salaki na ba injure oyo enregistré ki mobala ndeko finga ye mais oui c'est vrai mobala finga ki to soutenir yango tena papi kakol pe il faut yeba que ye azali danseuse peut-être avant yo azalaki na bato bane ko bime consort mais esprit wana ya ki danseuse ba ba so zi moi si na bar il faut faire très attention pour tout peut arriver aujourd'hui moi c'est ndenge ya bien te moi sur la grosse aller sur mabe ko ya faut faire très attention. Tout le monde extra et puis na ya to ka siko vérité. Landa ndenge ye sandali na zoloba. Na ndenge a publier ba audio oyo papi ka wala finga ye e bon tozonga. Suivez. Nena za kutu ko bimana ndo hôpital sikoyo na zuba tonga e senga fona la na zo repo na kosi scanner makile kanga minga na mutu na bapandi na nga makila nena zawa fo na lala non ko quand même pas oloba siko yemo papa yemo kakola nga zai kenga tendo hôpital banda 6h ba yo yambanga ba 9h ndeko bimana siko na Saint Joseph siko bana bazali bana baona ndako bango bana baona ndako bana ko ke obeme pa kakola obengi eti na bengi siko ozaka metini kaka osanka divorce to olimisi comme d'habitude ba divorce ko tunakenda ba divorce ya longa ni ngai alonga okoma alonga nga ba vie na ye ba parquer la longa nga donc osenga divorce wala bazo boya ye mo pa boya opesa siko linda moso ozipe kimia na ye bosolaka to talisi na ovi bana azozopusana alinga lisolo te ata so eti tosolola mona nini yango lisusu oyoki so nini olobaloba donc danseuse na tiki wana babengaka na telefone respect ezaki kobotabota na badanseuse na nsima na nga na mwana mosala bandeko na nga kabola famille donc nayebi te ntina ndeko bapeti na nga ya otala nga bomona kushe na ye to mosu bodiscute mwa moke bobeti mwa tour na ndako epa famille boya bokute na chele na mbetu to na supporte tellement mingi na bachele kwa mbetu na li conjugal linda oui abanga ta bana te likola mbetu donc ya osaka na kutu mpe na souffrir po bana nga bokola bango moko kati na niveau bana baoloba eke mama tosi tokoli na biso kei no kofinga nga basexe na ngai kotanga bamibali nyonso ya maison me balala nga devant bana
Ambebele ya mabido ndina za kutu ponka pesa ukende zati. Na pesa ukende zanga ezanga ndinga. Twana famille lipango ezati kele rubula wo ta parala ngabo ko eta kusuna zonga lipango famille na lipango ezati. Olala na meshati. Yangwana meshaka na kutengisa lipango. Olala na eti. Osomona ndelo one koma. Yangwana eloko la mibale bele eloko bemba. Eza sata kuwa tamukiete. Osomona ndelo one koma. La mibale bele eloko bemba. Eza sata kuwa tamukiete. Eloko ne beba. Eza ta kitoko tamukiete. Nikola olala na mibale. Voilà. Yo si mwana mwasi na mbali ba oswana. Mungungu ya mwasi zo bimateka ya mobali. Abane ko enrichissement na intérêt nini. Papi kakola beta ki epamba. To soutenir ko beta na eta sa ya ki mabe. Mais nzoka nde mobali. Papi kakol akena ko kuta linda ipare avandi na bar na coin. Bazo komela masanga na ba chai ngenge. Yo mwasi ya libala. Oui, tu fille musicienne, ozaki danseuse. Tango tika ko beina okoyi mwasi ya moto, il faut du respect. Yena ba interview na ko ba papi akuteke na boutique na ye, avai na batu, avandi ko menacer. Nzoka zaki na coin na bar na ba chai ngenge, bazo mela. Makambo ba bakati ba passeport na ye nyonso tout c'est du faux. Mobala ya kuti ozo mena ba plus, soki ba 22h, soki ba 0h, ozo mena masanga na bar. Yo mwasi ya batu ya libala ozobela masanga na ba ataku ba camarade ya mobali na yo na bakango awati soki mobali lo asala ndako te camarade na koya otala ete camarade na koya otala ete mwasi ya libala pesaka numéro n'est pas n'importe qui te oh ngala sina bala te tout aka ba na pioka numéro na mela mwasi ya libala ko benga nga ba herbe te pour mobali na nga koyoka opesi déjà fungo déjà porte opesi passage tu es une fille légère déjà. Mobile a coûté ba 0h, ce qui va 0h, ce qui va 23h, à ce qu'on a ma sangande wana, mobile a talié, a levé le robot mobile a kei, a démarré mon tout papier à kei, à kelandako. Au lieu moi si à liba la paix, à kanga ce qui boutique à tika, à la nomba de ba kendite, à fin naï, linda e kozonga na ndako ba 2 heures. Nde commencement à kobunda la bango yango wana ba 2 heures du matin, kanda wana. Mobile a moni o ma sangana quoi? Na ba chai na so tali o kabo on comprend que tu dois le suivre OK au tiki à qui enfin ça on peut-être 12 avec aux autres 2 heures du matin c'est pourquoi événement est ça mindingo version là qui on pas de comment on aller ko expliquer version so que ça ndenge version de quoi expliquer mais linda ça la tort makasi ba ba beti pa papi to condamner ko beta wana mais asali ba be makasi moi si alibala asala kana ba discipline boko boy te yo kana onde de ko a expliquer ba monde za la kitolanda kakola liboma te quand même pour la mukika na tango baba nzo beta o yo mobali no za musicien oza mwasi ya moto abala na mbongo tango zo kendaka ko kyoko ovandi na nganda poko si bato kezaki na boutique no loba vérité kakola beti te poser na boutique no ovandi na coin na quartier na bino certes Stéphane fait très attention va là-bas au salon ovandi na coin na bino na nganda ndeti na ba chai ngenge na ba petit ba chai ngenge ti 22h 23h bo mela masanga moi ça mela masanga te na ba mibali ata pona respect à mobali na yo déjà moi atako na ba camarade à mobile no boko vanda te mobile no azate bo mela masanga parce à combien plus fort changenge oui ba sola na ka kon mais ba ninga te o vandi na ba changenge bozo mela masanga et si li wana te mobile no ya siliki le quoi ba bazake belé a matina voiture akei moi ça mala mosani olanda mbala moko o tikali na coin po mobile azana kanda oya kokota na ndako na 2h30 kuititi awa ata yo moko violence eza mabe mais est-ce que comportement nous malamu kakola fa na benda betio est-ce que façon no ya ko se comporter pour kosi batu po osali boutique a mona ko na boutique na yo na batu yo moko yebike kakola kuto na boutique na yo te pe obimi se biso ka ba réponse ya kakola na ba audio yo olobaki na ye nini po ya répondre ndongo yo répondre ye pe au cours de sous au akati au passeport linda za la vérité passeport pour so lobi montenga no ya na passeport est-ce que passeport na yo
Oza ba visa no Schengen kakola kati yango. C'est pas bien. Boka bona rapena batu bien mutu boboti na ibana. Bon mais avant bota chilo abeta ko o mesa na mabe parce que pays conscience ne peut que o sala kamabe abotika koko sa. Voilà. Ce qui fait chose dans de Kolobi boy linda sali mabe makasi mais on condamne aussi papi que ça soit ndenga sala ki awa ko beta ndingo ate. Na ebité po bien mo basa basaka balinga koko kumaloka ba victime. Mais pour bala comme la niveau ya ko beta ndingo ya kusala mabende ngwa c'est que moi ça va dans ça qui te tutesse abana pe ko makambu ya babe ya ngwa mobali peut-être ngala c'est qui mobile na malgré ça li mabe makasi moi ça ça la douceur allez-y comprendre peut-être makambu ye linda bade ko finga alagi pe bien mai mobali peut-être bien mai na éviter mais yango ça li sous fait ça alo ba n'importe quoi ça qui mobali a bête être na niveau ça elle n'en a pas parlé que c'est pas si à ko ça moi c'est libala asakala ba camarade. Moi si alibala amenaka masanga na ba camarade mbali na libanda te. Moi si mbala akenda komela masanga na bar te. Wana pété ya bino. Oji moi si na bar yeba conséquence ko ya. Oji moi si na boîte de nuit, oji moi si na balabala, oji moi si à danseuse, tout peut venir. Mais tu dis que ba canos tout, ba exception en raté. Émission ici. Chap chap. Et tara. Désormais, pour la bino batu bolingaka kozwa mwa mopepe outi na Cape Town, outi na Durban, outi Libanda na République démocratique du Congo, topé na Cameroun, partout na mikili ya mpoto, tala esika ya kitoko oyo koki kovanda. Yaya en collaboration avec votre chaîne radio loco télévision, to présenter bino Hôtel Regent Heights. Hôtel moko kitoko, yaya epai wapi okolala confortable na Afrika ngele. Et ça bongo na Johannesburg, t'as la qualité à place, t'as la qualité à hôtel, t'as la qualité à bloc à coulia, t'as la qualité à confort, même bino batu oyo, boliko ça la conférence, t'as bino mini conférence, réunion à Moukié, olingo à excursion, à vacances na bana, na Afrique du Sud, yaya, place ya kokomela kitoko, Regent Heights Hotel, et ça bongo na Randburg, adresse wali komono, yaya na talo moke, yo ozui chambre. Topé suite pour la famille mobimba yaya la ligne na yo kasango bokende kuna bobenga na ba contact o ezali wana soki obenga na contact wana te okobenga biso na radio loco télévision na ba numéro na biso ya rédaction tokocha en contact na ba direction ya Regent Heights. Donc obenga biso na plus 27 61 88 58 455 pour tokocha bongo na relais na bandeko na biso oyo ya Hôtel Regent Heights qui est hôtel kitoko, confort, espace, parking assuré, piscine yaya na breakfast kitoko wapi na talo moke yaya tondi marape eloko ya mwana mboka c'est que bien. Donc Regent Heights Hotel en collaboration na Radio Lokole Foundation kitoko wapi yaya biso business day. Voilà. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouver douce tendresse affection epana yo nasalelo nini pondimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.